maramunio so obsèque tout et l'équipe toko en tout cas coup de chapeau na gouvernement congolais coup de chapeau na bakambinio so o bazaki na organisation ya matanga ya papa Wemba en tout cas coup de chapeau na minonio so nazanga moto na zape na fiso chimanga na yene to remekamo ko lobisa Philippe Mbele amira ko expliquer biso na makambo et ça moi les à côté hein ya matanga o lobisi ba to ebele o sepeli si ba touté alors Philippe Mbele a remira ko expliquer biso na Amazon d'abord ça manque à respect, a manqué d'abord au chef de l'État et puis a manqué battu surtout balandi bon matanga. Et ça manque à respect. Il faut abandonner l'école. Mangokoto na bana RDC. Alors, comportement Amazon affiché bien, surtout d'abord devant le chef de l'État, et ça manque à respect. En plus, vécu sa camarade d'Haïti. Vécu sa camarade d'Haïti. Vécu sa camarade d'Haïti. Vécu sa camarade d'Haïti. Depuis, bah, où est l'église pour le reviso que papa Koufi. Vécu sa papa naï. Pour le lot, bah, Congolais, bah, c'est la histoire en bang. Pour le lot, papa, ouais, mais ça, papa, c'est Kiamongana, ma tête. Pour Kiamongana, mon tassel, bah, mais c'est ça, le bazala. Philippe Malobi c'est très capital en tout cas maman Amazon sangisa bana nyoso oza maman oza femme légitime papa mbo abalaki oui mais sangisa bana nyoso po biso nyoso toyebi ke papa mbo abotaka na Amazon te abota bana ebele po azaki star azaki po na Congo mobimba abota en tout cas sangisa bana voilà Nas Sportivi, Nas Show, en tout cas, tout ça continue toujours à rouler la papa, n'a pas pour moi, parce que l'actualité, actuellement, ils ont dominé par Liwa, il y a papa, oui, mais tout ça continue toujours. Bakundi déjà papa, Bakundi papa net bomoni, image nyoso yo mazo à Azola Gibinoti, na cathédrale, image tout, bomona qui ont grâce qu'à na bocacité, il y a Yemoko Mazoa, grâce plutôt, l'issue na bocacité, il y a été un Narcisse Kalamba depuis Suisse, numéro 1 Nas Sportivi, et nous nous permettre bakanenge bobsek ya papa manenge et se déroula qui alors na lobisa toujours karabatou o ba ki na matanga papa mato kutani pele ndona biso Philippe Mbele et bele peut-être na poto ba yebi alobela mingi makambo etali succession ya famille Pembele succession ya hôtel de la Funa dans succession ya famille Pembele mobimba alobela ngomelelo à lati Japon o papa malbaki photo la takitoko poto le la yebi yemoko vraiment azaki ko la takitoko tia kufaki yango batutu baleli avec honneur na sap na forme na propreté maramunio so obsèque tout et l'équipe toko en tout cas coup de chapeau na gouvernement congolais coup de chapeau na bakambinio so o bazaki na organisation ya matanga ya papa Wemba en tout cas coup de chapeau na minonio so nazanga moto na zape na fiso chimanga na yene to remekamo ko lobisa Philippe Mbele amira ko expliquer biso na makambo et ça moi les à côté hein ya matanga o lobisi ba to ebele o sepeli si ba touté alors Philippe Mbele a remis à expliquer biso na habité Philippe Mbele fiso chimanga a kokota déjà o ya déjà o expliquer biso par rapport kaka ya ndenge makambango eleki ya matanga ndenge eleki o yo moni ya mabe o pe bat nyonso balobeli ya mabe mais bat bakanisi lokola ezalaki maman Tchalamo on a des moutons qui concernés en tout cas celle qui a bombarté maman Amazon la veuve il y a papa Nabi sorti tout comme sauvé beaucoup en tout cas à air il y a obsèque que l'homme est salama kiwana tant Amazon ngaba ko pese moto image wanenge Narcisse Kalamba Zola Sabino a pointé qui musape bele ba kanise loko ezaki Tchalamo mais tu peux comprendre que musape wana ezaki nde adressé na Verkis qui a mwangana en tout cas Philippe Mena yebité pona yo acte wana o maman na biso Amazon salaki ata ba problème yango ya ndenge nini ko pointer mon sepibongo pas vers qui ce qui mongana la petite réaction na kozali vraiment merci mingi maman journaliste d'abord pour nous banda nazo pesa merci belé na chef de l'état et puis merci belé na papa André Kimbuta gouverneur à ville et puis merci belé na colonel Elvis et puis nazo pesa mangokoto na bana RDC. Alors, comportement Amazon affiché bien, surtout d'abord devant le chef de l'État, ils ont manqué à respect,
En plus, vécu sa camarade d'Haïti, 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 vécu sa papa naï. Pour le loba, Congolais a bossé la histoire en banque. Pour le loba, papa ou papa ou c'est Kiamongana, ma tête. Pour Kiamongana, mon tassel, mais c'est son le bazala. Pour papa, baouti na Zaïko. Zaïko, c'est Kiamongana, ma tête. Ils sont au Sénat au comment? On manque papa Nenwan. Papa n'a pas le Kolayo. Hein? Monsieur Bamba, Kati, Ezaki, Philippe, Menanga, notre habité, puisque maman, Kolakisa Mutumu, Sapibo, devant tout le monde. Et puis, dans Matanga. Na binayo, so que Zalagi n'est pas maman Mazona Koufa, et papa qui a mon ma tête, a qu'une à rendre hommage na papa Wemba. Papa m'a sa comporté n'engi Amazon la salité. Amazon d'abord, ça manque à respect, a manqué d'abord au chef de l'État, et puis a manqué battu surtout Balandi bon Matanga. Et ça manque à respect. Il faut abandonner l'école. Par rapport à l'Icamonate, fait sortir Mangaso, ça a monté dans le sous Euroba qui par rapport à Acte Maman Amazon. Ok, merci beaucoup, Jolie Kinda, Litra, Jolie, toujours dans National Sport TV à Boisalate, car on n'a pas l'impression de Philippe Pembele, a éclairci, il a bien parlé, il a mis le point sur le Z. Ton combat toujours parvenu, il a manqué à respect. Est-ce qu'est-ce que tu peux dire à cette maman-là, à autant de minutes, ce que ça qui m'a bien, moi, quand c'est nos ça y est. Maman a repris ce conseil, boy. Même aux gens, les Camerounais, ils ont des on se comporter bon côté. Aux âmes où tu es pris, où tu es dans l'église, pour le réussir que papa Koufi, où tu es déjà dans la prière. Aux âmes, tu crois qu'on affiche bon côté devant bateau. Où est-ce que le monde entier va publier sur Internet. Et ça, on a sonné. Vraiment, il y a que ma papa sonné. Donc, il y a mon route, il y a ma papa sonné. Il y a mon bal na yo. Soit on a papa, nous bimisek bal na no liboso, bal mso zozo tsa bon panzi, nabi que successeur zoya. Charlie Pembela robi makuna. Alors il faut y aller au Kangsaba dans les nosoto. Parce que Kangsité, on a besoin de Canada. Bon, ça va être papa. On a besoin de maman jolie qui n'a pas Canada. Comportement maman Amazon. Ce qui a sangi pas na sur papa ou mbate sungu wembadio. Biloko papa manyo sur aussi la roteka. Papa na ba hotel mais ba droit na bango. Ça ba zola kasaka bana na ye moko. Bana na ye. Ça bana na ye, on lebi misabana ata bana mbanda. Asangi sanengi mobile papa mabana ko sangi non. Yazo so bana yazo tele devant. So bana mususu papa maboti. Bana ba développer la baeli, ba sinorina baeli, aboti participer là. Alors bana no so bon place. Biloko ya papa we moi na libanda za la raté. Bata la constitution, bata la code de la famille. Moi na makangu asate. So qui a continué au sel biloko wana. Une semaine les Kébélé to succession Pembele et succession Sungu Wembadio. Alors là je pense à maman Amazon conseil à l'andanga. Là j'ai ta famille Pembele. Alinga te l'état ali bangombo. Alinga te ba perdre comme mobile na ye ebunga. Aka matabana nyoso to sangisa. Asangisa bana. Pour songa sangisa bana te amata kitablo papa mbekote kama. Ok, merci beaucoup papa Philippe Mbele. Est-ce qu'on est le papa Wemba Chimtunase Kofi Olomide wa kibongo leki na ye malgré ma baisse à la ranango mais mon père mokonza komina matanga te parce qu'il y avait eu un monsieur oyo à Tinaïma bakeno Kofi Olomide ayate et ça liba congolais passi malgré ma baisse fait que mon père aya mon télé corps ya ndeko na ye Kofi Olomide peuple congolais azolo partout dans le monde entier bakani ta na jour à Souka Kofi oyata la cathédrale ya Notre-Dame mais ba moni Kofi Olomide na habité point de vue na yo par rapport les à côté on a le tout c'est obsèque wana. Merci Bengi. On moni toujours la histoire. Musique et baby le poni muto même ensemble atali nzanza lekimba on la teva gangi. À l'époque tout le monde n'a jamais placé papa ma fingi luambo makiadi. Tout le monde n'a jamais mené à fingi kiamonga na mateta. Les tout le monde na nina national so to koti je le so fait to koti. Muto wa Kofi afinga papa mba yembele même nanzemo chamazulu azo finga zulu ya mutu. Azo detail mutu ndera ma bosani tungu bati. Kasabosani ke histoire bachanga ngote po ya uti na mulukai. Azamo na mulukai. Tango zo finga batu batu sepela obe bobeto maboko. On lui éduquer masse mais yimo zo détruire nzoto na yo zo lo ba n'importe quoi. Ozo finga mutu. Mutu asali yo. On go changer histoire. Le loko fa comme le vélo. Pour un homme qui comme Wemba. On le papa mo go benga Wemba. Mais non, yem doit répondre ga c'est quoi? Je dois répondre c'est quoi? Avec prophète, ça fait le papa na ya on am susu à 8 ans non, papa na ya ko fils ma papa Wemba. Papa nani agwepa. Nazo souhaiter mes condoléances belé na surtout na velanga Joniko. Pour les bien camarades no nga besoin nazo souhaiter mes condoléances belé. Na bien liwa basika liwa te. Papa mbakuta zaina scène ya kufi. Eza nzela biso surtout. Te ba nenga otambola.
Mais d'une part, fanatique il y a Kofi, bazo ba Kofi ba ino ya façon ndenge mande ko ba ba na moloka ba kanela ke ba ba mabanga ezaka ndenge mo pe ndenge sama ki na matanga kester papa yomba ya kate Kofi ya kate zaka pona ba raison o susu Kofi pa pesi non Kofi a bien eloko nini akimel matanga et puis bien eloko nini asengi pardon po hier Kofi na compte na peuple ana compte na papa mbate pour papa mbalba déjà na bemina yate alors bo betongo cet été. OK, merci beaucoup garandenge Philippe Mela lobi ke mo papa mbalba ki ne bemina so dae ko felo mide mo pa mo kondi acha ma bosani papa papa il faut tout les lailler. Souka Mazowa grand réalisateur papa ba to les lailler Croco ya Weston ya boizalate quoi ya boizalate papa Coco yango yo Coco tala Coco nenge bimi ah mais non banya bakimi donc on dit papa voilà bien sapé bien rasé et bien parfumé et bien débarqué. Respectons quoi? On a respecté. Souka, Mvote Angolo, Angolo, Bichou Angolo, Kento Pe Angolo, Inzo Angolo. Ok, joli Kinda. Ça s'appelle Tozo Potala. Nazeba Kunda Papa. Bon, on peut se succession 14 et les danger. Danger pour l'élément. Ok, joli Kinda. Je ne sais pas si tu as dernier mot au bas par rapport à Paris. Pour continuer toujours avec interview, vous la parole. Voilà, merci beaucoup Fiston Chimanga, merci la Philippe mais ninga pandi a pandi. Finalement Philippe mais pour sera sur babanga mutute. Pour le baralia pas mutute, a def rappel la maman mutute. Bon moni yemo ninga bimina yodi a maman motonaye. Donc voilà, Philippe mais en tout cas à éclaircir Kofi Olomide azaki na raison te européen ça. Parce que c'est son vieux. Et à matanga ya vient na Fiston Chimanga to marché ba moté et à matanga vient na il fallait ayatora ke ba mari Kofi mabanga. Ba panzaki par après za mutuka ya Kofi Olomide. Que basala qui est boba pasola qui est chemise ba parola qui est boye il fallait aya matanga ya papa oui tout le monde a matanga ya Miss Maria Marie Misamu malgré que population quand la sœur leur mbongo mais andi maka ba risque wana baba nanya ba mara ma ça chama suba nanya ba malo mbongo voilà andi maka po a pouvoir bolingo wana que non et qui nango randoté to éviter mon père moko ndika yimdo oyeba quoi. Donc voilà, NDP Philippe Malobi, c'est très capital. En tout cas, maman Amazon, Sangi Sabana Nyoso, osa maman, osa femme légitime, papa mbo abalaki oui, mais Sangi Sabana Nyoso, population Nyoso, que papa mbo abota kana Amazon te, abota bana ebele, pour ça qui star, azaki pour la Congo mobimba, abota en tout cas Sangi Sabana, voilà, Sangi Sabana Nyoso et ça bien que l'on a reçu que c'est non kaya ngwana Fiston Chimanga. Merci beaucoup, joli Kinda, ultra joli, tu as bien parlé. Quand moi Fiston Chimanga, tu recobara toujours dans l'interview, boizalate quoi matin papa we maba secret et bimi e ko bima kapé ko sila kapété surtout le kambo ya bana maman Amazon avec tout le respect j'enlève mes glaces noires maman sangisa bana posa maman moboti papa zate numéro 1 bana bango tout baza bana na yo kuma bango tia mona makolo taisa bango papa na bino tiki moi lutu atiki moi fourchette ba on peut pas bénéficier na ozo tia la mutema ba kosunga ote emso ozo tia côté wana lo bana na yo te wana ba enfant bâtard ba bana balabala na tamu so ba on mutu ba kosunga yo Philippe Mbele po ba maman na baza la guerre d'esprit. Na minute sur le dossier pour yo on a numéro 1 et après bah comme ça va dossier que n'a pas na moi on est comme Licolo comme papa Sambwa erango yo lukango son nom à l'amiable. Quand moi Fiston Chimanga to ko bara toujours na mo mazo les grands caméramans les grands réalisateurs doit simba caméra linga raté quoi. Donc on va toujours mazo wana mo connaissez kalamba lèvres roses qu'on a la régie to marquer pause to comme la interview. Merci mingi bando balandia www.nasporttv.com. Donc on va toujours na interview na biso na bandi bino mo déjà ambiance ko les gars bon kati ya molokai papa déjà bakundi osko retour after kokunda papa na molokai veli mabele ya papa boko mande ya best eko indaka mabeba la Kinshasa bana molokai bako prouver bolingo pena sima babale bako binaka yango parti bokondi mwana poto ya solo tara bokondi ba bokondi nu image abichi manga photo pese la to lebela papa ndenge entraînement elengeli ya papa bokondi maloba ngamo wayo papa kuna mi déjà twana kati ya village molokai ambiance makasi na ebite o mona ondeni sala ondeni ezama trop talara population de Tondi Chantal Esabe yoza mwana matonge na ye na mboka na bino osala émission mama na Maeva mama na Océane na Marina Kandi Nzanga venanga Jal Kikita Komanda Kalo Chimanga yo moko na 6 Kalamba Fort TV toza na kati ya molokai eza roinda bana poto bana Congo ba congolais nyonso baza a lelo
donc ba saper baza awa ba be baza awa ba prêtre baza awa ba innocent pe baza awa yango na to mona eka ke événement msuto ko créer les bino ezate to la sabino image ya suka après enterrement à vieux beaucoup bon molande bana matonge bana kalamu bana kasavu bana kin mobimba basangani bazo sala bazo sepela ndenge vena biso bakundi que son âme repose en paix yango to préférer to ya ko sala moi émission na Fiston Chimanga. OK, merci. Je ne suis pas seul, je suis avec Jolie Kinda, la consoeur Yabiso Mikolo. Jolie Kinda, je ne sais pas si vous avez une question à poser à Patrick Bokondi par rapport à témoin ngeli bakundi papa toi la molokai bana molokai ba ko pouvait toujours bolingo faire papa n'habiter il va reposer Patrick Bokondi. Voilà, Nasfor TV, toujours autour de la semaine, image Yanyoso. Papa mba akufi, tout le monde a balayé là bas star, bakunda batu, mais Patrick Bokondi na habité bas star, papa mba star ali boso akufate. Mais auto zomona, oyo bana poto bana mokimo bazomona, na habité nga na olobate yo moko loba impression na yo par rapport toi na couloir awa. Tamso ba ba tamso ba bate a toi na couloir Madiako ko village molokai. Donc tozawana ne bozoma basi bakundi papa masko eza after matanga. Patrick Bokondi impression na yo par rapport oyo nga na zomona yo ebisa bana balandiana Sport TV. Feli Mobanzo, Popol Botombia, Yannick Insamo, Yaboye Zalate, en tout cas, tous dans la carte ya Banamo Lokai, tous dans la carte ya Matonge, précisément, Basaper, Baza, Yaboye, tout ce qu'on a remonté, Batubakufa, Bakunda, Balela, mais Oyaboye, c'est pour la première fois au monde qui monde entier, Oeza après enterrement, et on a un événement à Boye, Batubatonde Belé, donc, moi, écoute à Rolegezate, donc, nyonso eleki na pete na remercier kaka colonel Palou na o nyonso asali commandant Godé ba commandant Jacques na district Safuna bango basimba vraiment sécurité en tout cas nzamba pambola bino gouvernement mobimba na o nyonso bosali pona vena biso beaucoup en tout cas to perdre vraiment monument. En tout cas, tu perds vraiment papa, tu perds des grands-pères, tu perds vraiment qui famille pour Nabiso, tu perds des stars à Mouné Namboka, tu perds des acteurs à Mboka, Bana Matonge, Bana Kave, Bana Congo Mobimba, tu leli papa, tu sepeli, tu as l'événement à Soukayango, Nasfor TV, Nassis Kalamba, Yabo Ezalate, Balela, Basepela, Oeza événement après Sikoyo, enterrement. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la bataillon sur Valandi Biso. Ciao. Voilà, merci beaucoup Patrick Bokondi. Tout comme nous, dans l'ambiance où on a batté la musique, a batté la mboka, nous avons bêta na sima. En tout cas, on a poto bota la ngora et ça me plaisir, ça a mis sur le plaisir. Tu as arrêté, tu as la soirée, c'est la biso. On a micro, on a micro.